ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yesali biso mabe biso mpe bakolaborateur ya FNC totelemi c'est la première fois que je chasse ça à moi. On va mourir de l'eau. Donc, pour échapper le gouvernement. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Nango biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, pour instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon est à l'île, dans le pays est à l'île. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, et à l'île qu'on marchait, parce que tribalisme est à Makassi, tu es comme on a que non, corruption est à l'île Makassi. Mon tout y a des Congolais, et autres qui sont élus. Député, gouverneur, tout le monde, classe, mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba, que son âme repose en paix, héros national, Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez à rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, je samedi prochain, tout le monde est à Zangate, biscuit tout vous allez à moins 2 heures à Pamba, na émission on a bolanda ngainde on a bidon Papicho Potokoloba Makamba Congo. Congo tozo kende wapi? Pourquoi ngai Papicho Chamala nous soutenir président Fachi? Nous soutenir pour un fanatisme, pour une école ou bien pour un donc vous allez ba curieux, vous angate, faut que vous allez jouer na ba bon na maintenant boyo ka pengai jeunesse. Vous allez espoir à l'obia Congo donc vous allez en Tokoloba, tu vas poser na bino. Président Papicho Chamala Azali invité Nangai samedi 20 juin de 14h à 16h dans l'émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et Bisso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ligne vous créer en haut. Pourquoi? Bisso tous allez structure pour soutenir Mokonzi Mboka. Oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu soutenir Bisso personnellement en tant que jeune, Tozolanda pour un intérêt personnel ou bien pour Mboka? Non. Bisso tous allez kolanda Mokonzi Mboka. Ligne Bisso directive idéologie Bisso allez
la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makambo, tout nyoso ya mabe, oyo bakongole bazokusala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo fort, tu allons proposer la peine de mort. Tu vas payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la force, besoin instaurer peine de mort. Tout le monde aux États-Unis, peine de mort est à la carte, na Japon est ali, à pays bien les ali. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, bo benga na ba numéro de téléphone où Ezali ko affiché, ko défilé na se ya écran Nabino. Le peuple est d'abord une émission présentée par votre humble serviteur Gadi Mouya, le fils de la promesse. Vous savez bien, cette émission, le peuple est d'abord, des fois on le présente, n'a pas invité, tu y a bien invité, des fois tu as rappelé sur terrain, Netilelo Naza sur terrain, Naza na avenue Elenge ça. Soki bokani si bien émission mo na salaka la fois passée na avenue o Elenge ça to que l'axabino ndenge ni misala ezo sala mato l'axabino ndenge ni bazo le la ki banda bayeba Elenge ça nan ba mona makadam ekota na Elenge ça ti. Alors ezaki na demande moko bana mboka basalaki na gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentili Ngobila-Mbaka et basengaki na gouverneur misala eza bien initiative eza bien mais au sala malon donc ba biloko ezalaki mukie et ezo kende malembe trop. Alors, tellement que site Oyo est à la maka mingi, cluboriginal.net est à la maka trop. Alors, konti amboka bayamba ki message o ezalaki ya ba imboka donc peuple congolais et lelo to kiti bongona gouverneur de la ville Gentili Ngobila aye lisusu ko yoka lisusu population ye moko parce que tant toyaki wana azalaki te na biso ensemble. Alors lelo il s'est dit que non, Naïmona Kitana Yoka Bango Suko en face et to lancer vitesse dans Moussala. Alors, Jonathan Kelly toujours net au message à cause de ça. Banderono so balanda kabiso na émission Oyo le peuple d'abord. To l'accent nous balamboka nengeni le gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentili Ngobila-Mbaka a solo la pe ndenge a kotambola ndenge pe a lancer misala Oyo aye lisusu vitesse Oyo. Aye coach na kata misala oyo ya avenue Elenge ça merci na batunyo soyo bo sepela kana émission le peuple d'abord merci à Tantine Christelle Katanga merci à grand prêtre César Ngadi merci à Myriam Monga Chantal Monga Motema ya Donkis merci à toi merci à mon vieux Andrada merci à maman Emilie Nzema na Londres Motema à tous peuple ya mbeto to là non ba mange puis on se retrouve tout juste après. Merci. Tout est donné.
C'est la première fois que Kinshasa va la moins finale. On va la monnaie de l'eau. Donc pour échapper le gouvernement de l'eau. Vraiment, on a les 5 mois. On va la finale. On va essayer de faire la vie. J'ai Clément monté. Ah oui, emonana lokumu ya mboka Kongo. Akete papa Simba ya maboko. Kongo na biso nyonso tosengi bolingo
Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Bolingo nde memelaka biso kimia, na mobulu kelasi ezali te, na mobulu mosala ezali te, na mobulu bana bakufi nzala. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino, tolingi tosala tolia sante malamu we, bana na kelasi mpona avenir ya lobi. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso, tosengi bolingo. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso, batonga mboka kaka na lisolo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso, tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino, tolingi tosala tolia sante malamu we, bana kelasi mpona avenir ya lobi. Tolanda ndakisa oya bakoko na biso, batonga mboka se na lisolo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na yo, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso nyonso. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Bolingo nde memelaka biso kimia, na mobulu kelasi ezali te, na mobulu mosala ezali te, na mobulu bana bakufi nzala. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo na biso nyonso, tosengi bolingo. Bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we, bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino, tolingi tosala tolia sante malamu we, bana na kelasi mpona avenir ya lobi. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati, ba chaîne ya Congo eza na kati, ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye, o tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV même mabiso nengo même mabiso wana 4K, machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome 7,
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya RTNC totelemi Bonaparte,